Mbote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, masolona depuis ya lelo vendredi, tokomi déjà le 11 juin 2021, masolona depuis tokolobela tremblement de terre et salemi na Kamituga, il y a eu de blessés, na destruction, ya bandaku, masolo bandeko nangai, lobi ezalaki opesi mbwa boyi, na route ya Kasumbalesa et Lubumbashi, na place ya péage, désordre moko ibimaki wana perturbation ya kosakanate, ce n'est que tard que situation ezongi na normal. Masolona depuis te bande konanga Didi Budimbu akendaki Didi Budimbu akendaki pona kotala makambu ya gaz na kati lac bokolanda maloba na ye nenga lobi masolo bande konangai tokobeta masolo bande konangai tokobeta masolo ya constat ya ministre ya agriculture par rapport ya situation na Goma après catastrophe o esalemaki tokobeta masolo bande konangai ekota ekolobela likambu ya mawa pe pasi o ya ambassadeur na biso qui a été déguerpi na appartement na ye Congo RDC et le Kwamakasi masolo bande konangai je parle ya sango ya mawa c'est une émission que je fais avec beaucoup de tristesse parce qu'on a perdu un grand messier que nous avons connu. Le vieux Moulangu est parti, Mokolo, Africana Palace. Je vais y arriver. Masolona de pité une tranche spéciale. Dans cette émission, Ngonga ebele, boko solula, boko landa batu, eza batu ni. Mwana ya Mpolo Maurice, nalobi mwana na ye nièce te neveu te nalobi mwana ya Mpolo Maurice oyo aza na Kinshasa bokolanda nazo solola na ye na mwana ya Okito nalobi nièce te nalobi neveu te. Je vais vous dire pourquoi j'insiste sur ça. Nakati aw bangomi bale bayaki na biro nanga. Bokolanda bangomi bale. En rapport avec ce qui se fait actuellement. Bokoyo kabang. Trans ya munen bokolanda bana ya bilombe mi balewa. Mpolo Maurice mwana na ye ya mwasi. Bokolanda mwana ya Okito bokoyeba na kati ya émission oyo bana vrai ya Okito baza banani abota bango combien banani bazana bomoi boni bazana bomoi banani bakufa et puis bokolanda maloba ya mwana ya Mpolo Maurice babota maboni bao bazana bomoi baza boni bao bakufa baza boni. Pourquoi j'insiste sur ça? Bande konanga tokomi na habitude moko akosakana te ya ko exploiter ko utilisaka kombo ya batu sans rien faire pona yango. Ce qui est côté ya ba politicien. Ce qui est pas ya ba politicien. C'est la même chose. Okomona Armatungulu mutu atelemi wana Armatungulu. Mboka ya Kimbangu, mboka ya Lumumba, tango zotala mutu wangu, il n'a rien à voir ni avec Lumumba, ni avec Kimbangu, ni avec Mpolo Maurice, ni avec Okito, ni avec Batuana Tangaka. Rien du tout. Il n'est même pas dans cette logique là. Azana aligné wanate. Mais discours na yesu kakawa. Et ba politicien basala ba parti awa ba kombo abatu balati sa balati mais eloko mon côté avec ba famille biologique ya batoa c'est une escroquerie na lobia ezamuyibi ngaitambo yagambo ya mibale tozo kende côté ya famille
kota famille okokuta kaka mutu atika kombo ya papa na ye oyo abota ye. Boyoka nga bien. Eza lokola dans une famille, bobotami, eza mwana liboso kiku, mwana ya mibale lubaki, mwana ya misato epenge, mwana ya mine tozo ata makesela, parent boti bana na ye ndenge na lobiwa. Apesi mwana na mwana kombo na ye. Soki oza mwana kiku, lobaki oza mwana kiku. Mais makesela azalaka oncle paternel na yo, ça ne coûte rien ça. Soki oza mwana ya lubaki, loba oza mwana lubaki, tika ko wanga na papa na yo pono okende kolata kombo ya epenge, epenge aza oncle paternel na yo. Elingi to yo kana bien. Ebele bakoma kosala biloko wana. Vous allez entendre. Et je sais pourquoi j'insiste. Et ba o wana bazo exploitaka bakombo ya nini? Asundora kombo atata oyo abota ye. Omoni ndengo bouger. Yo benga yesiko tuna ye yo saka mwana ya nani yo? Soki akopesa réponse ya oyo alobaka. Abota yo na mama nini? Côté nini? La vérité, c'est dans cette émission. Ça va arriver. Tobandana nous, na quelques questions. Tangu nazolo bela makambuana, ezokoti sanga tangu je vois les grands en train de partir. Hier, je passais par la 14e rue, et chaque fois que je passe par là, je me rappelle toujours de mon vieux Henri Thomas Lokondo. Chaque jour. Tangu nazolo le cas, je me rappelle, mkolona kendaka nanda kunaye, je me rappelle, vieux wana tangu tozolo bela loi sur les sages-femmes, na lobi, oya tokutana, na benga ye, oh, cher ami, j'avais oublié. Allah Timbangu, ce vieux-là m'a suivi. Ce sont le vieux qu'on a envié avant d'entrer au Parlement. La qualité de leurs interventions. Mais il est parti, il nous a laissé. Place à Zalaki Kovanda, Bacha gerbe de fleurs. Mais il est parti. Et là, Lelo, nous plairons le président Moulangu. Le président Moulangu, c'est un vieux qui s'occupait de la communication dans la banque centrale. Et ce vieux-là, Azaki ko travaillait dans gouverneur Massangu, tant que gouverneur de la banque. Et c'est un vieux, oyo ngana monaka modèle ya ba chargé, ba conseiller en communication. Oko kende pas Moulango zonga na kandate, même ceux qui a péché sans fronter. Il vient toujours humble, il vient toujours gentil, qui vous reçoit aux autres là au lobby. Voilà. Et jusqu'à ce que, tango alongwe, azaki na eloko na yo na Africana Palace. Je me rappelle plus d'une fois, ayoki kenazo ke Kasai, alobite, moi contribution na ngai yango. Yo le kaka na Africana wana, natiki le mo enveloppe. Tango, chaque fois que je mène les actions, ce vieux-là ne manquait pas. Okoyeba teke zaye, simple. Azo seka na batu nyonso, azo solo na batu nyonso. Je me rappelle quand il a connu aussi un problème, na lupangu na yemoko côté à cimetière ya Kinkole, j'étais descendu avec lui pour le secourir. Eh bien, il y a comme par hasard, dans mon publication, non, c'est pas possible. Je n'ai pas appris de sa maladie. Na benga ba numéro na enyos, personne qui décroche. Eh bien, j'apprends qu'il est parti. Et voilà pourquoi Tokowele la nini. Tokowele la nini.
na mokili oyo kozwa partageaka na bandeko na yo nyonso ekotikala na batu ya malamu ya modèle wana bazokende yo zotikala égoïsme okoboma mutu pona biloko. Mon vieux Moulangu, repose en paix. Tu as été cher, grand pour nous. Tu as été modèle. Il y a humilité. Il y a gentillesse, sans orgueil. Pour nous. Et tant que nous avons dit Sabino na lobby, batu bazwaka ba conseiller en communication na éviter sur base de quels critères. Yoko Zomutu. Je me réfère à ces vieux-là. Quand j'ai vu Moutou Azo Salama Boke Lokola Nini sortir que c'est lui qui s'occupe de la communication à Miba, chair de poule. Salut Ndeko Eliezer et merci de l'intérêt que vous témoignez pour la cause de la MIBA dans votre vidéo Masolona député du 30 novembre 2020. En tant qu'agent MIBA, en tant que communicateur de la MIBA, je suis payé pour ça. Et c'est pour cela que je réponds en ces termes. Est-ce que Eliezer Ntambwe est un journaliste, un parlementaire ou un bouffon? Monsieur Eliezer s'en prend à Madame Kapinga, représentante de l'AMIBA, en alléguant que cette dame est à ce poste depuis 10 ans. Et que pendant 10 ans, elle a perçu l'argent du loyer de l'immeuble de Mibakine qui est sur le boulevard du 30 juin et qui est loué par le programme alimentaire mondial PAM. Je vais vous dire que la vidéo qui a été mise dans les réseaux sociaux par Eliezer Ntambwe est une façon d'inciter, de déstabiliser les efforts qui sont déployés pour que l'AMIBA puisse reprendre. Vous pouvez facilement comprendre la publicité qui a porté Eliezer Ntambwe au Panthéon du Parlement est assise sur les contre-vérités. Vous voulez que je vous dise? Eliezer Ntambwe doit savoir que sa liberté a pour limite la liberté des autres. La confiance a repris dans l'AMIBA. La production ne va pas s'arrêter. Et surtout, avec l'accompagnement du chef de l'État et la force de notre ADG, on ne va pas arrêter. Depuis 10 ans. Mais c'est faux. C'est faux et archi faux. Cette dame a été commissionnée à titre intérimaire comme représentant de Mibaki en 2016. Et elle a été confirmée en 2017. Vous voyez, Monsieur Eliezer Ntambwe, vous avez l'obligation de vérité et l'obligation de responsabilité. Est-ce que M. Eliezer Ntambwe était muni d'un ordre de mission du Parlement dont il est membre pour aller faire une enquête parlementaire à l'AMIBA pour contrôler l'argent de l'AMIBA? Je le prends à défi de produire cet ordre de mission. Mais s'il ne l'a pas, c'est un parlementaire qui ne respecte pas les règlements du Parlement. Et Madame Kapinga se réserve le droit de la traire en justice. En tout cas, j'attends la réaction d'Eliezer. J'attends votre réaction. Je sais que vous êtes bouillis. Et puis, il y a un donc, oyo, balingai bacha yata porte-parole ya Wingé, ou bien il y a bato basala ba polémique zabana. Parce que zana ba musicien mususu pe basala ba polémique. Bagende ko cha yekuna donc, il n'a rien à voir na qualité, na niveau ya miba. Rien. Même un attaché de presse, beaucoup de modèle. Mais je me demande sur base de quels critères on l'avait choisi. Parce que l'AMIBA, quand même, c'est l'excellence, c'est le comment. Mais ce vieux-là qui vient de partir nous a donné les goûts. Mon vieux, les Kinayo Tambwe ne t'oubliera jamais. Je vais donner le programme. Selon Dengue Bapé Sibiso, programme est à. Obsèque, il y a Vienanga Moulangu. Voilà. La famille Moulangu Pongola a la profonde douleur d'annoncer le décès de leur père, mari, frère, beau-frère et grand-père, M. Honoré Moulangu Pongola, administrateur directeur général de l'hôtel Africana Palace, mort survenu ce matin du 10 juin 2021, des suites d'une courte maladie. En attendant le programme de funérailles, le deuil se tient à la résidence familiale 6 avenue Moulangu numéro 5, 14e rue Limité industrielle, dans le strict respect des gestes barrières. Ce communiqué tient lieu de faire part. En attendant,
matanga ezali kosalema na 14e rue na avenue Mulangu ezala balabala ezoporte kombo na ye numéro 5 na limité industriel. Mon vieux, je manque les mots pour ça. Masolo bandeko na ngai na lingi tobeta masolo un peu rapidement pour que toti ke la bino la famille d'un Paul mwana Paulo Maurice ne mwana okito ba pesa bino nini. Lobi tremblement de terre esalemi na Kamituga. Il y a eu des dégâts. Quels sont ces dégâts? Tous les labino administrateurs qui donnent les témoignages. Maintenant sur le terrain, et nous nous trouvons au niveau de THM, la société qui s'occupe du courant. Ici, tout un mur s'est écroulé. Nous sommes arrivés à la prison centrale. Là aussi, il y a des murs qui s'est écroulés. Presque 3 détenus ont connu des blessures. Il y a aussi 5 maisons à Kele et d'autres maisons à Kitemba. Un peu partout là, on a un nombre de maisons qui sont détruites. Il y a également au niveau de l'Hexagone, un enfant qui a été cogné par un bloc de mur et l'enfant est dans un état vraiment critique. Voilà. Wana ezana Kamituga. Séisme wana sali que bamire koi et yeko et la même prisonniers, 4 prisonniers qui sont blessés. Dieu merci. Jusque là selon le maire adjoint ya Kamituga mutu azili wate me bandako ebukani kuna. De ces transports perturbés, Nanzela ya Kasumbalesi. Ezana batuba comment il faut contourner? Kokotsi ba marchandise misusu. Nakati ya Lubumbashi, o bazalati ko déclaré yangote. C'est comme ça que la décision a été prise. Mais na lobaka et le comment? Péage oyo. Bapesa chinois. Est-ce que l'IGF peut nous aider à évaluer depuis Bapesa ye mbongo nyonso tu wana na mboka na biso tozaka ka mutwaye eloko ezate na maboko tokosa l'inventaire wana nanya yaka na combien? Non, ils viennent, ils vont faire tourner leur tête ndenge na lobaka na bino que ce qui crée les mbongo eza mutu. Aya a proposé le Kouan. Qu'est-ce qui s'est fait actuellement? Chinois on a proposé, voilà, Nakobongi Sanzela, après Natcheba péage, Naba Nakozwambon. Depuis Abanda, nous sommes dans quel état? Nathalie Sakabino péage Anzela ya Matadi. Wana penze za péage? Wana penza eza péage. Parce que la Chine, bazosa la compétition technologique avec l'Occident. Ceux qui balingi basale la bino eloko kama, c'est l'abandon total. Et dans Lubumbashi c'est la même chose. Na Okatanga. Ba péage wan. Est-ce que l'IGF ne peut pas nous aider quand même à kosa l'inventaire toyeba? Mbongo wango mutu acha combien? Na kati ya mbongo wana acha azwaka combien? Totikeli. Entre-temps tozo se plaindre tozana mbongo te. Remorque moko efutaka boni. Et état ya nzela ngweza ndenge nini? C'est quand même compliqué et c'est bizarre. Et le Congo na lobakango tous les jours. Les lois en Congo, qu'est-ce qui s'est fait? Baya ya moko baye. Bon, bayo kanina banfumu, allez bapesi bango soki $1000. Wana bapesi bango soki combien d'hectares? Baye wana ba tracé, babandi ko teke la bat. 20 sur 25. Tozote kangona $9000. Bapesi banfumu ntsamba. Bapesi banfumu mungwa. Et vous les Congolais en train d'observer bino wana bobandi ko wele. Bapesi ango cité lola, bino wana. Je y a appelé le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Na lobby, excellence, monsieur le ministre. Ce qui est dans quartier où il y a mausolée, aucun na Simakuna. Et ça là qui le colle à ferme batouaki. Mais modèle batouakomi kotonga siko. Nana zo tracé balabala, ezate. Donc où a l'équipe où il y a kuna, c'est pas possible.
Mais ce quartier-là deviendra quoi? Parce que l'État qui devrait organiser n'organise pas. Bato bazo lo tire bango moko, bazo tonga bango moko, balaba les athées, oya donina nzela, c'est pas possible. C'est quand même compliqué. Tozo kende rapide. Parce qu'il faut tout tirer la bino, tant ya kolanda. Famille Polo, na famille Okito. Un ambassadeur congolais à Berlin déguerpi de son appartement pour n'anyongwa kufute landa. Ambassadeur ya RDC alali libanda na bisaka na ye. Yena mwasi na yena bana omoni ndenge bomona ka bato liboma avandi asali ba koli avandi. Ambassadeur ya RDC alali libanda. Selon la source qui nous a donné l'information. Déguerpi pona nyongo. Yanda. J'étais avec un diplomate qui m'a dit une chose. Alors, il m'a dit somba bandako, quelques ndako pour l'ambassade. C'était Mobutu. Joseph Kabila a sombeli à ta représentation, mon côté, ndako. C'est la source qui m'a donné une information. Elle peut être vraie ou fausse, mais ceux qui m'ont donné l'information à solo, à ABC Bissou. Et pour le moment, la plupart des ambassades de Bissou sont menacées. Babenga kabango babidi anfuka. Mbongo ezate ni akofuta ndako ya batu na mboka mupaya. Drapeau ya mboka na ngai zo pepa. Mais bakidi anfuka bafuta kate. De deux, baloko wana bazwaka. Bafuta kabango te, bayebi que ba congolais ne bazolo baloba. Eloko makasi ezate, ezaka munoko, incapable de payer les gens. La diplomatie, c'est le miroir de ce pays. Toko bomata busoto na biso na kati. Mais ba diplomate na biso to tia bango na condition moko bo. Eza la mutuka mutu azotambola nango. Ba respecter biso. Excellence, monsieur le ministre, le vice-premier ministre, mon vieux, Christophe Lutundula-Pal. Nazo senga yo. Ceux qui ont une information wana te. Oyeba que eza soni moko pona biso na libanda. Toza ba locataire, to futa kabatu te, ba ambassadeur na biso muto akokufa, mbongo 20 000 na ganga wana lemba, 20 000 ya ko rapatrier corps, 20 000 $. Mais si ko bayiba okoyoka montant. Bayiba okoyoka montant. C'est pas possible. Les Assoni, monsieur le vice-premier ministre, monsieur le vice-premier ministre, et monsieur le ministre, le vice-ministre, le vice... Ah, comment on va l'appeler? Oyo alandi vice-premier ministre, parce que vice-ministre, c'est pour le ministre, non? Bongo oyo alandi vice-premier ministre. Boko répondre nga. Na lingala tango bopesa nga ba réponse. Bobi ke lobi ndenge bo corriger nga, bolobi mwana mobali wana. Boloba ki kombo ne nanyo, oyo ngo abetaki Macron. Tala, ngai azo intéressé nga atako yoka kombo na été. Mais na tala nan bopesa ki nga. Balobi ndeko Eliezer, yaya wana ba condamné 18 mois et mais 4 mois ferme et 14 mois avec sursis. Bon, na lobi nyoso to wana zakaka. Ndenge na bino ba to poto biso 4 mois ezali logote 4 mois ezali logote 4 mois ezali logote zelana nazoluka kombo na ye bino nde kombo na ye Damien Tarel, c'est ça kombo na ye bakomelinga ya balobi ndeko Eliezer mutu wana kombo na ye Damien Tarel. Tala nalingaka nde boye tango boportaka biso ba correction eza mala. Maintenant lingi na insister na eloko moko. Tango ya biso diplomatie
bazo présenter ba diplomate na biso bazo bima lokola ba shege lokola bana mawa ba ko respecter mboka na biso te les habiantés même Liban. Et c'est là que j'ai dit diplomatie na biso za miroir ata biso to na biso to bombango quand même kuna ba respecter akabiso. Ce n'est pas drapeau ezo pepa mais ce que tali condition to zali eza malamu te. Masolo ministre ya hydrocarbure Didi Budimbo akendaki Goma pona kotala makambo ya gaz. Monsieur le ministre, nayoki wana ndengo lobi que bientôt là mbongo ekobi nalingi tolanda moi élément nae avant que na sala moi commentaire mukuse par rapport au dioxyde de carbone qui à peu de 300 km3 dans le lac et le gaz méthane c'est à peu près 60 km3 dans le lac. Au niveau de Goma, la profondeur elle est grande et le gaz est à plus de 150 mètres en dessous. Donc aucune raison qu'elle explose, même si la lave entrée au niveau de Goma elle va pas exploser. La crainte c'est au niveau du golfe de Kabouno, parce que là-bas le gaz est à moins de 20 mètres de la surface. Donc si jamais il y avait éruption du volcan Nyamulagira, là on pourra connaître des problèmes. Mais le gouvernement a pris toutes les mesures, c'est comme ça que je suis parti avec les experts et pour Saint-Michel. Nous sommes revenus, nous sommes actuellement avec à Kinshasa, suivons toutes les étapes pour les décaissements. Et une fois que le décaissement est fait, il pourra ramener le matériel et on va commencer le dégazage très rapidement. Le dégazage, on est à moins de 6 millions de dollars. Et le dégazage pourra commencer quand? Le dégazage va commencer très bientôt. Comme je vous dis, on est à l'étape du paiement. Donc, le temps que les décaissements se fassent, on est en train de suivre la procédure administrative et que le professeur et son entreprise puissent entrer en possession des fonds, peut-être d'ici la semaine prochaine. Et là, le processus va commencer. Voilà. Wana Didi Budimbo qui a parlé. Alors, bientôt, l'ambon Kobima. Monsieur le ministre, Nalimina rappelé, Yozaka Pona, Kobang explosion, te. Il y a gaz. Toyebaka ko exploiter ba richesse tozanango. Là que Kivuana, les Rwandais profitent plus que nous. Biso musala na biso ko lela ke tozana mbongo te, même place nzamba tia biso ke a to ko produire. Il y a eu des sociétés qui étaient venues sous Kabila. Pour que babanda ko exploiter gaz wana. Awa basenga bango soki ba 10%. Bakati si na Rwanda lobi to banda ta siko babanda lelo tozana ba resho a gaz ebutaka watu mongo tozocha na poche ya nani ya biso gaz etina te na mwanda awa ezaliti. Et c'est la même chose même mbisi ya la Kivu kuna na ngambo pana bango bazwaka ba déchets ya ba usine basalaka ba biscuit ba déverser mbisi nyonso ko katsa ekekuna bango bazo kangaka ba mbisi biso nde kolela awa to vandi awa Thomson mino bosalaka yango. Dieu vous a tout donné mais vous ne savez pas faire tourner la tête pour na bosala. Monsieur le ministre tozana posa ya to mona gaz ezobima babima quand même to consomaka gaz oya biso na ba région nyonso gaz oyo problème. Nalingi bande konangai natsela bino famille lumum. Mais entre-temps, le ministre de l'Agriculture azali ko déplorer alobi wana que ceux qui to salike bata il faut se rassurer par rapport ya o salemi ceux qui ko perturber l'agriculture. Vous les suivez et après nous allons passer na famille au Quito na Polo Maurice. Nous craignons que le séisme ait fait des effets sur la terre et que peut-être ça va perturber la production pour la saison qui s'annonce au mois de septembre. On parle de 27 millions de Congolais qui sont dans la famine, qui ne vivent presque plus. Ça nous a chagrinés, ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a dit que cette fois-ci ou jamais, le sol devra faire sa revanche sur le sous-sol. Ça ne voulait pas dire qu'on abandonnait les mines et tout ça, mais que tous nos efforts seront orientés vers l'agriculture. Et c'est ce que nous sommes en train de penser faire. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas que le Nord Kivu qui restera grenier de la RDC, mais c'est dans toutes les provinces, dans tous les territoires que nous voulons faire des agro-industries, accompagner les agriculteurs, les paysans,
fait des grands villages agricoles, c'est vrai, les grandes questions qui se poseraient seraient on produit, mais pourquoi on ne transforme pas, pourquoi on ne distribue pas? Et là, il y a mon collègue de développement rural qui va essayer de nous accompagner parce qu'il faut absolument qu'on réussisse à la distribution, qu'on réussisse ce chemin-là, quitter les champs vers les sites où on peut facilement commencer à vendre, commencer à distribuer. Bon, nous avons beaucoup d'idées jusqu'à faire des entrepôts dans les territoires, dans les villages, pour voir comment finalement on peut aider à transporter tous les produits qu'on a dans ce pays ici. Wana ministre désiré ministre de l'agriculture. Alors, il va un grand village agricole. Dans toutes les provinces. Et la capacité pour nous transformer Yango, il une collaboration avec un collègue qui s'occupe du secteur. Et si on le faisait, Excellence, Monsieur le ministre, moi je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner. Chaque province, soit qui va sur le village agricole, avec les tracteurs, le nombre de tracteurs que nous avons, comment on a que, et qu'on a la pète, et ça a soni que, il y a les enfants malnutris au Congo. Et ça soni pour la vie. Excellence, Monsieur le ministre, je vais vous accompagner. Ne vous en faites pas. Toute la famille en Polo Maurice, na okito parce que nalobaki bango ne tokozwa na bango mo atam ndenge bayaki na biro na biso pona kosolola na bango. Voilà. Bonjour maman. Bonjour maman. Chers collègues, Ça va? oui ça va. Voilà. Maman Mout. Madame Madame de. Moi je me bébé tout le monde en tête. Tout le monde en tête Makamboueleki. Par grâce de Dieu, Topitani, Toyoko Lukayo, on a passé au Tozanamo. Passé au Tozanango, et comme il faut révolter même Bissou. Na malamu te, discrimination de qui? Il est toujours qu'il y a une étape pour moi les malamu te. Les malamu te, il y a comme les deux familles pour l'on a au Quito. Toko kwa bozala bondenge toza mboke ezozongisa biso na matanga ya 61. Tozozonga na deuil. Ok. La ligne qui va se présenter quand même parce que ceux qui ont une cause à la Bibino, ils ont un bateau, parce que Makambo, il y a famille, il y a un Polo Maurice, na Okito, ils ont Makambo, moi, Kafouya, j'ai vu les côtés. Il y a des familles, ils ont côté Nini, Banani, Bazaba, vrai. Avant que tout soit. On a pour se présenter Nazali, moi, Naya Paul Maurice. Tous avec 4, légitimement. La maman a vu sur la balaki. 2 garçons, 2 filles. Maintenant, 2 garçons, on a vu sur la Sibakoufi. Toti Kalingai, la grande sœur, et pour le moment, on a Londres. Tout le monde qui est à la Mikolo, mais. Comme vous avez dit, ça moyen à Zala tout de suite égalité. Des Yambouana Ganaza pour représenter Banaya Polo Maurice. Vous avez moi na Polo Maurice ou ya bota. Moi na Polo Maurice ou ya boti na mariage ya ye na moisi na ye veuve Wale Catherine. Nazali moi na ye biologique, moi na ye ya mariage. Nous avons même na livret de mariage. Il y a yé na maman na biso. Parfait. Bon maman. Je comprends.
Papa mpisi mingi na kopesa na parole ngai elongi na ngani kombo na nazali Joseph Okito na kati ya makila ngai place nyonso na kende tina bamindele po bayebaki papa akoya mbango kota namoni mundele te yongela bisi kafi papa aza na mwana moko te azwi lokola moto nyonso ayebi papa ayebisanga na yango navana na Bruxelles nayaki nakimi corona d'abord na bi corona oyo ezobomaka mibange nga na kozala na kati ya lo ya bibebi nayi navandi awa depuis août nazalika awa kwa corona wana ezongisu makasi kona ekomi yo ya basushi awa epana biso corona yali me eza te ya kuna ileki parce que na polisi na balabala okokatisa te batuno te oke wapi abina vanda corona ekita mais nzoto mpe ekoli papa bamaladi ya mingi na nzoto bobo eyaka na age mpe ntango mosusu milimo ya bapapa nde etindi ke nazala ti lelo po tomwana na yo ntango mosusu batunaka naza très croyante abi ntango mosusu na mitunaka aza reya te kovanda navandi awa nabeli mbala mbala nakoti hôpital 3 fois nazobima bacondition ya hôpital ya awa nandimi yango peut-être nzambe ayebi pourquoi papa nana esengo mingi ya komona landako mingi koza na franc parler oza na kobanga eloko te nalandaki na ndenge baempoisonnaki okendeki na Amérique pour te faire soigner azobisa bana nanga bi bato bosolo vérité eboba biso na Congo ta ndenge batindi papa Eliezer na Amérique malade pourquoi au Congo on ne sait pas débattre politiquement ou bien parole ezala na mesa pour moto apona parole ebimi bien il faut asala moto ala mabe sala ina pasi mingi nga pas juste yango papa ngai mpe lokwa nazali awa na ye na ndenge ndeko na nga alobi ke bazongisi biso na kolela nga nalelaka tous les jours nga nalelaka tous les jours kolela nga eza tous les jours so pongi eye pongi esili na vai na mbeto nabi qu'est-ce que je fais là, d'où je viens, où je pars. Surtout que na 65 ans papa nanga tikanga na 5 ans soki mindele beta mususu asali balivre mais biso na Congo mutu moko ta osalela papa nanga livre ça me fait mal namoni bana ya papa nanga bazebeli ano papa vandisi na ndako na ye na Lusambo baza mingi papa n'était pas sans courou Lusambo oui mais papa c'est le grand Kasai nakoye lo buku ya papa yebaki likambo yo amutela mais soki makambo etela akobenga bango arenine bango azongisi bango abinga aza mutu ya koto. Il a fait les séminaires. Il a été frère de la charité. Frère de la charité depuis à Sidi séminaire, Tia Bimina qui fait de la charité dans plus de 35 ans. Il n'a œuvré que pour la charité. Pour la charité. Mais de ces amis qui n'ont pas Patrice, Bani Mobaroumi Balé, Baroumi Satou. Bon, je me dis, Nzamba a Nzima Kizara Momo. Moi, je les Kasiko et Nzamba. Batbatu Nakao, Baokito Bazawa et Banina, Laurent Désiré Kabila Aluka Kindek Nanga. Parce qu'il y a une rébellion 64 dans le sang, il a habité chez nous. Azako Mema, Auguste Mako.
Laurent Désiré Kabila, dans la rébellion en 64, il était à Lusambo. Il a habité à Bimi Sibiso à lui, Ndako Yonde na Rolala. Donc il est annexe. Tango a commis président, a eu un souci à l'équipe. Les petits là, à l'Ukisho Bitondo, les petits que j'ai portés. J'ai eu Auguste Yaka, Auguste Azongi, Ayao. Mais le président Laurent Désiré a humanisé. L'équipe Nanga a se retrouvé dans une situation très compliquée. Très très compliqué. Zelana tokozonga ipana yo mais kombo na yo moko pesi kombo na yo. Kombo nanga Mama Rose Okito. OK. Binope Mama Rose Okito Pala. Mama Rose Okito Pala. Pala. Parfait. Aux 40e ya Okito. Ngai naza 6e Okito. Oui, Maman Françoise a outi koloba wana ke bango babotama 4. Bino est-ce que vous votez combien? Botama 9. 9. Biso génétique tous à 9. OK. Enfant sous-titré à papa, ezaki bana leki naye bazaki 4 parce que tozo kola, toyebi ke toza ba beko, mais ta on a qu'un interview autant de dossier à papa, et buta ki na ba belge na parlement, na moni ki papa zaki na biso 9 na bani sous-titré 4. OK, kotanga wapi? Na Tervuren. Oui. Belgique. Histoire ya papa na yo OK kotanga kuna. Oui. Okuti que bino vous a 9. 9. Oui. Na bana bande kuna 4. Bana leki ya mobali. Bande côté leki bazaka ba mobali. OK. Bana leki ne bazaki 4. Ye o tito leki na ye komo na ezalaki na. Ongudi. Michel. Oui. On dit Michel. Oui. De l'Ekinaye. Oui. OK. Bino neuf ezakina ni nani? Biso yali Denis Okito. Oui. Nestor Okito. Oui. Robert Okito. Marie Okito. Joséphine Okito. Palangai 6e à la Okito. Et puis Charlotte Okito. Auguste Okito et non, Jean-Pierre Okito et Auguste le dernier. OK. OK. Bah wana bino nyoso boza en vie na 9. Non, totikali 4. Totikali 4. Okito ba kufi balandani mingi. Totikali 4. Moi biso liboso ya li Marie po azana vie. Maman Marie Okito. Ya mibale ezali ngai. Na ba muso ba kufi. Mais ce qu'on a mokline totikali ezali Marie Okito, ezali ngai Okito, ya li Charlotte et plus Auguste. OK. Parfait. Na lingina eba eloko nini memi bino awa epana. Eloko memi ngai vraiment papa franc parler dazo ba franc parler. Parce que awa toyo kaka tozaka mingi awa shi. Le 17 janvier basalimis. Le 17 janvier basalimis. Ils on a organisé par qui on ne sait pas. Dans mon côté, il y a eu une fois, Mosengo, il y a je crois 4 ans, na 50 ans, Mosengo a tenu une invitation comme il a tenu à poto. Par l'église catholique, a invité Bisso, tout ma photo à papa, a grandi dans mon pas à Metz. Nabi bon na côté na biographie na kiti na Kishasa na kebotala Amasiska habité Auguste habité ici. Auguste a toujours une photo nyoso mimba. Il y a pas Patrice, né à papa. Il y a papa Maurice, né à papa. Ake opesana Mosengo a celle ba photo na minene ko. Acha na kati église ya Notre-Dame. Tokoti na ntango akota na église les locaux et Kamusinga on ne savait pas où nous mettre. On nous a invités mais protocole et Lumumba Kabila d'abord toute la famille Kabila de Kabila et puis de Lumumba
dis mais c'est pas juste. Bati elongi ya papa. Na monia. Donc tango bokoti na cathédrale. Oui. Bokoti. Mais avant cardinal a tindela ki bino message. Il y a ça le message. Et il y a ça la messe plutôt. Oui. Voilà. Parfait. Mais tango bokomi mukolongo ya messe. Bokoti d'abord bati famille ya Kabila. C'est ça? Kabila est mon bazalaka? Ayaki après. Ayaki après. Ayaki après. Oui. Non, non, papa. C'est là, il faut que ça messe yemoko. Tant au côté, pour n'engager na yepo, azali sango. Ana bo sango na mutu. Papa n'a pas azaki sango. Ndé lo que tu n'es pas foutu ticket nanga na ya. Na mona ki politique te. Na côté na quatre églises. Na moni place ya bovande ya te. To tuni ba protocole te. Ba disposer pour na famille musute ka président Kabila et Balmou. Papa nazaka colérique de nature. Nazu Balmou ba Kabila nyoso na boaki. Oh, ezaki en PVC. Na longoli nyoso na boaki. Ba protocole ba zo epa nanga. So ko ba kanga na yiki. Show kitonda zo ko. Amoni scène. Aibisi ba protocole. Batika. Na yana ayivinga nabi Gabi, on m'a invité par le prélat. Je ne suis pas venu pour les politiques. Les politiques vous ne me verrez pas. Na zo bisango shopton na monipe akumuka akalmenga ba kumko lokota ba kongo na bango na se na tikaki kiti mimbali ya balumumba na tiki kiti mimbali ya bakabi. Tout le reste c'était moi, les hôpitaux et les pôles. C'est ce que j'ai fait. Au Vandi. Si Malango, Basolo, Bakanga. Moi, je ne suis pas congolais. Na laxicat, na ma belge, na ma caméraman. Baye et belé. Babi, qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce qu'il y a, Nabi? Ils me veulent du mal. Bakauka qui n'a minute, maman. Bakauka qui n'a minute. Nzokande avec Koko, Lukazaki mouvancier, Abengaki, président Kabila le Petit, Abengi Kabila le Petit, Kabila aye na cortège mbang. Aye ça que Mosengo a sa messe. Tant Kabila a commis avant, Mosengo était avec Kengo, Babalou, Bakoti messe. J'aurais appris ça plus tard. Babi, avec Koko, à sa messe naïe. Avec Koko, nakati ya messe wana, azai komi, atanga ko opitote, atanga impolote, tangalmo. Na, azobeta banzango yaye, tanga azai kumamuke na, papa wembe. Nakati gisi. Tango to bimi na messe wana, moi je suis pas resté. Je ne voyais pas pourquoi. Parce que na yaki na mona ndenge moto ayebi histoire papa azoko bet akosa la messe. Ça messe ayete na ke koluka na bino bise photo qui n'est pas cardinal. To moni cardinal bi mama pasi. Merci mingi na ndenge yaki. Nimbi sanga na ndenge mona ki ngaite. Iza pasi. Ngabi na tuniye au salimesté kapona moto ya moki azaki wana yo oza na nzela ya nzambe au salimesté kapona moto ya moki abi inga ozala pe kaka malamu te asuki na nga wana na umeli te nazongi na avion ake na yango papa na ye pa na yo po oyo ezoleka awa eza normal te président république papa nga na poto na tongi bilamba naza na kati ya groupe ya ba mama ya nani ya le peuple d'abord na tonga plus de 30 robes gratuits. On m'a pas donné un franc. Nga bi pona président oyo na kotonga tina kotobola misu. J'ai fait 30 robes.
tokei ayambaki bato ya poto na stade ya Bruxelles, stade ya Ezel, bato ya liboso akota na stade Mama Chichi ya IDPS abi d'abord le nini groupe ya ba maman le peuple d'abord baye ko biso libana to koti président yitone sengo kito zu mwana yo bon nazozonge pa na yo Maman Sis. Ouais, objectif ya boye na bino ya lelo a eza nini meni bino spécialement message likambo nini boye na likambo memi biso awa tobunda na injustice oyo ya le 17 janvier date oyo Lumumba azalaki assassiné na mpona na okito 17 janvier ekomaki nayebi te nabengango politique na messe ekozala nayebi te moto azali kosenga messe mais messe ekozala mpona Lumumba mpolo te okito te et pourtant avant ezalaki kozala bongo te messe ezalaki kozala banda Mobutu na 66 tango abimisi date ya 17 janvier abengisi bafamille messe ezalaki kozala organiser la famille Lumumba, la famille Mpolo et la famille Okito tozokota messe na Notre-Dame na Mobutu asali na 66 aye moko asali na 67 aye moko tango aye kodéclarer bango bahéros nationaux Mobutu a déclaré Lumumba Mpolo Okito héros nationaux. Naza na preuve journal le 1992. Mobutu a bimi saki mbongo. Basala ba monument na échangeur. Mbongo zalaki détourné yango. Na bomba journal au rapport na la Gazette. Et ça qui est journal ya Gazette. Okomona na kombo ba ya bato ba siégeaki na kombo ya ezaki chinois au japonais. Oh, bimisa mbongo pour ériger monument aux héros nationaux na nonandé. Est-ce que musée Laurent Désiré Kabila ça comme héros? Et le biwana les a plus réalité. Ce qui est aïka Lumumba yemoko de balbaki héros national. Oui. Maintenant on va dire héros nationaux. Ce qu'on tangi wana na se okomona le se ba ekokoma 3 monuments. Ezalaki Lumumba Mpolo na Okito. 3 bateaux. Il y a CMC. Gaston Diominde azalaki président. Bateau ya Mpolo Yangolo. Bateau ya Okito Yangolo. Et puis ezalaki na bateau Lumumba. Ezalaki bateau mon côté na 3 noms. Bateau na bateau ezalaki na kombo nango. Bateau na bateau ezalaki kosala trajet nango. Mais on biso to komi ko vivre awa il y a 18 ans ou 20 ans na loba. Ce qui est le 17 janvier, Tokyo, mais ça Lumumba toboité. Lumumba pas azaki pe papa na biso. Mais azalaki ye mon côté na date wana le 17. Liwa wana kufaki toninkaka ko répéter yango te. Ezalaki liwa bakoti babeti on asa se kufite. Ezalaki liwa ya bato ba torturer bango journée mobimba. Yo kufite lelo bazolo ba relique ezoya. Mais lino ba pikolaki na commission assassinat awa. Mosengo yebi na commission assassinat na rapport ba pikoli bango ba mino nano ba bomi bango te ba pikoli ka ndi na Lumumba te ba pikoli Lumumba mino ba pikoli Mpolo ba pikoli Okito munoko na bozali koloba boloba lisusu na conférence nationale ba soldat congolais bazalaki na lié ya crime wana ba témoignage biso to yokaki ba témoignage yaya na ngazalaki na conférence nationale Maman Jacqueline Paul a sengi akota na commission assassinat Mosengo à l'époque à Baboui, Alandi et Ayebisi Abina Bijaki, Makambo Bazolo Bakuna, Oko supporter en côté, Ndege Basalaki Papa Nabino. Mais si c'était que Lumumba, Balingaki Bati qui a côté, Alingaki un peu de supporter. Mais quand il s'agit de ton propre père, que tu as perdu na bas âge, du jour au lendemain, mutabilité. Aucun de koyoka ba circonstance. Si ko le 17 janvier, toye na monument nano moko.
toyoka ata sango na monument wate ndenge bazosala retour ya relique en catimini ndenge basalaki mpe monument échanger na catimini tozalaki surpris l'inauguration ezozala na limete ya monument ya Lumumba nga nazalaki surpris nazalaki choqué nakenda te mais mama na biso azalaki vivante akendeki bavevevele bakendeki basalaki mpe badéclaration eza malamu ndenge basaleli Patrice monument mais bakanisa mpe Mpolo Maurice na Joseph Okito wana ezalaki déclaration bamama na échangeur bamama oyo babota bino mama abota ngai Catherine asalaki déclaration na échangeur mama Joséphine Mbouyi asalaki film ebe tu na RTNC albimisa film jour ya inauguration ya monument ya Lumumba okomona bamama esika bazo interviewe ba babimisi monument moko tokei siko tokomi na retour ya relique ya Patrice Emery Lumumba ezoleka mpe en catimini tokomi koyoka le programme est clôturé tokomi koyoka bato bakomi okende lino ya Lumumba yango moko ezoya sikoyo nga nazopose question Mpolo Maurice na Joseph Okito baza wapi tokolela bango te puisque na 61 ntango babomaka bango badeklaraki meurtre na bango na janvier te badeklara yango na février ntango bamatanga esalami bamilitaire bazokita na lopango sika bazalaki kolela papa na ngai nayebi te bandeko nanga bazalaki wapi bamilitaire bazoya na minduki kolela te moto kolela te bazopanza bato matanga ezalaki te moto akolela te maintenant matanga yango balingi basala matanga esalama te matanga balingi basala relique ya Lumumba ezoya nga nazopose question bongo Mpolo Maurice tokolela te Joseph Okito tokolela te relique ya Lumumba ezoya bakotia soki na boîte bakotia soki na cercueil siko cercueil ya Mpolo Maurice eza wapi ya papa Joseph Okito ezali wapi nde eloko ezosala biso pasi ekomi na biso révolte tozwa minduki tosala guerre mpe mémoire ya bapapa na biso ezala reconnu réhabilité tozoyeba te tokozala na baninga bazolela en fait je vais enterrer mon père enga na koloba nini bapapa ofani na circonstance na même endroit na même crime toninga kokota te sana bapasi na kolela et ils vont enterrer leur père et le président a lobby état de droit siko droit Mpolo Maurice eza droit ya papa Joseph Okito ezali wapi siko biso jour wana oyo relique ya Lumumba ekokita papa nanga Patrice biso tokozala wapi Félix aza très bien placé ya comprendre biso akufisaki papa mais na circonstance ya papa na biso te yaya akolaki abeli akufi mais tala démarche ya salaki pour rapatrier les corps de son père azaki na pasi po il faut kumna papa na ye papa ne akotikala na morgue te sikoyo biso akocomprendre biso te pasi oyo tovandi nango 60 ans nga na ye totikala ya 5 ans ga 5 ans lelo tokomi na 65 toza âge moko toza âge moko ok sikoyo ya kocomprendre pasi na biso te bakomaki mibange te babelaki te bayibaki te bazwaki eloko ya moto te cause ya Lumumba d'être assassiné cause ya Joseph Okito cause ya Maurice Mpolo po ntango bakangi Lumumba na bato ebele mais batikaki bango mais ils ont retenu que Mpolo et Okito nyonso mpona bato bakomuka kocomprendre yango te pourquoi bato bakangaki na Lumumba batikaki bango pourquoi kaka Mpolo na Okito et puis kwa baboma bango bakangaki bango lelo babomi bango le budget basali un mois et quelques jours na Mbanzangumu na prison kolia te na conférence nationale balobi Mpolo Maurice azalaki costaud abimenaki papa Joseph Okito akiti bango nyonso bakitaki kolia te bango 3 pendant un mois bakangi bango le 3 décembre babomi bango le 17 janvier donc bato wana bakangi moko azalaki premier ministre
mosusu azalaki président ya Sénat, mosusu azalaki ministre ya jeunesse et sport, mais Lumumba yaki konomé chef d'état-major tango désordre yaki kosala. Oui, voilà. OK. Yango biso passe na biso. Relique ya papa Patrice Nzakoya. Bana ya papa Patrice bazozela bakunda papa na bango, bakozala pesé. Bakobosana te, bazozala pesé. Papa babomaki mais le lot okundi. Mais sikoyo biso bampolo na bakokito. Tokolela wapi. Tokokunda wapi. Voilà. Maman Siska peut-être na ozonge pa na yo tokende pa Maman Rose. Maman Rose, ozomona te que désordre za ya binobana parce que boza unité, boza quand même organisé te. Pour makambu d'abord olobi ya liboso. Boye wana parce que même ceux qui ndeko akoti kozala que bon, ba organiser. Akoya alobi quand même que oui, biso bobengi biso. Mais où sont les Mpolo? Où sont les Okito? Yo, selon témoignage yo pesi, bazo organiser messe, basali ba photo ya minene, bake ko tia na cathédrale. Boko taboye bino kitizate, eza ba Kabila na ba Lumumba. Yo salinko longoli bato, il y a eu ce qu'il y a eu. Maintenant, bozo mona tek, est-ce que bozo en contact na famille ya Lumumba? Est-ce que boyo kanaka? Est-ce que ndemi tunanga na lingi papa to kanaka ko kanate ke parce que peut tozalaka to amboka mon côté moi kilo et ko zalawana po tozalaka à l'étranger mais Auguste Leki azaki na Juliana presque tous les jours. Juliana ezana Lumumba. OK. Tous les jours, à maman Pauline dans le boulevard. Auguste, on va dans la ville. Avant, on a peine. Il faut maman Pauline. Il faut maman Pauline à servir l'os. Alia. Mais Auguste, ça va monter. Et ça, il y a des camarades qui ont non. Et ça, les camarades, ndenge balobi le l'homme na yeke, yezo fait na brigand. Donc, il y a une question bon. Nana le bindengwan. Ngande mutu na lobaki que Paulo Maurice na Joseph Okito bazalo kola ba brigand temi bali bazalaki oyo na loboko ya mobali ona loboko ya mwasi ya Christ le Saint au milieu ngande mutu na lobaki mutu mususu alobi likamwana biso to na kanali ya na nzela ya lisanga lumu ouais ngala yebi ya mutu na kitina Ishasa na bengi Maman Siska abina ngai foya na combien pas naé à l'accident comme le moment démarche masalaki. Je ne savais même pas qu'il y a eu des cercueils, 3 cercueils au bas groupe badamana baknegi na ambassade. C'était fort. Ambassade et mon a 3 cercueils pe ekoti yango et accusé bango réception. Et accusé bango réception. C'était fort. Na yango ngana komi na moni bauti osala pétition que ceux qui nous ont fait papa Patrice et bicho to que nous le papa Paul Maurice ne papa Joseph Okito et pas ya Lumumba ngana zala qui était ambassade pétition que ceux qui lisanga Lumumba oui bazo réclamer les 3 corps baboy corps moko ya lui soko yé et créer ba division na kati ya mboka pour to kende ko sala sitting ba Lumumba pour ba les 2 corps qui restent et aquí on avait écrit chez les ambassadeurs na signé quand je suis d'accord avec ça et que ce que ça qui est faux mon toit à côté là qui or ba qui m'a monté Juliana abi ah, c'est bien Rose qui a écrit. Ça fait mal ça. Parce que son papa était mort aussi. Ça c'est génial. François dit qu'on cherche l'argent. Moi je n'ai jamais eu une fois l'argent de l'État. Quel François? François Lumumba. Né. Ah, il y a l'objet qui Binonde Bozol Kambo. Bon. Ok. Alors, François m'envoie Michel Kitoko. Au téléphone, il faut qu'on se voie, il faut qu'on se voie. Mais je ne te connais pas. Ah ben on doit se voir parce que moi je travaille avec François, mais
il faut que je te voie. Non, François c'est mon frère. François quand il vient en Europe, je le cherche dans l'hôtel où il est, je pars, on cause, il vient à la maison, il mange. Mais comment François, il a un numéro, il a combien un coup na pétition. François a mon numéro. Mais comment François tu peux m'appeler? Ça, j'aime pas l'hypocrisie. C'est hypocrite. Parce qu'il y a des biotés. Il y a des bango, tout ça, il y a des bango, ceux qui ne sont pas accessibles, il y a des bango. Il y a des bango. Ça, il y a une considération, papa. Vous tenez un mot, il y a une considération. Et l'équipe Mikomi Balé, ministre des droits humains. Maman Rose, oui. Il faut que je te voie. Vraiment, je dois te voir. Pourquoi? Avec pétition, il faut que je te voie. Beaucoup de copie. C'est ce qu'on doit aller voir le monsieur là. C'est ce qu'on me dit, on ne part pas. Parce que Azali Moutouya, François, on doit quand même aller l'écouter. C'est un ministre. Erreur, il y a il y a des hommes d'État, les ministres là. Les ministres m'ont cherché. À Tazadiabou, il faut que tu ailles. Ça, c'est mon erreur. J'ai dit même à mes enfants, j'ai fait une bêtise. Une grande bêtise. Ce ministre que je ne vais pas. Parce que moi, comme je vis en Europe, je ne sais pas ce qui s'est passé. Azali Moutazo roulé pour François. Mais Azali ministre a commis homme d'État. Et puis Azali ministre des droits humains. Maman Siskabito Kenete. Mais tant qu'on a pas de il fallait aller, peut-être que ça les passe autrement. Il fallait aller l'entendre, le fils qui l'entendre. Ah oui, je ne suis pas parti. Excusez-moi. Tu vois, le gouvernement est changé. Mais, Namakambo Oyo, Nako Senga, pas les airs, Nazo Senga. Tout ça, on a 65 ans. Mon papa est mort, j'avais 5 ans. On a fait un bon. Et puis, nous avons pourquoi à 65 ans. Moi, je voudrais savoir quelle place c'est où papa nanga, n'a que l'outil à tombe, t'as appelé ça n'a que l'outil à fleur. N'a infanté. N'a infanté, ni à gouvernement, ni à présidence, je n'ai rien à foutre. N'a papa a vu à tirer awa. Attends, qui n'a pas zaï. Attends, qui y a la place. Pour le marché, il y a place. Qui n'a pas zaï. Place, il y a un combat qui y a musique, il y a tout ça. Mais ce qui y a place, il y a un taxi bis, il y a un côté. Comme il y a tombe. Papa tiens, tu sais ce que je dis. Bakouni l'échanger. Ah. Ah. Mais Bakouni l'autre, il y a papa tiens, papa la biso, attends la maloukou. Bon, est-ce que maman Françoise, Nalingi Naïba, depuis que ça a commencé, moi j'ai appelé, j'essaie de contacter une autorité qui m'a dit que les gens monsieur Locasso. On fait dit. Oui. Ndé Azali ko s'occuper na makambo. Beaucoup de gens en contact étaient jusque là. Mais Locasso a Lukingai. Ouais. À Lukingai via Ange, qui est aussi conseiller, il y a président. Ange Azamo Ananga Poto. Na Aibinga bien. À Maman Rose, je dois m'investir parce qu'il faut autrement. Malgré maladie, Locasso Azako, Freddy. Ah, Freddy, je connais bien. Freddy me connaît. Mais à Ibiso, quand il y a un numéro que Freddy m'a appelé pour me dire que si tu connais Maman Rose à Bruxelles, il faut que je l'appelle. Mais Freddy ne m'a pas appelé. Numéro, il y a Freddy m'a appelé mon papa. Ils ont passé des. Ils ont passé des. Ils ont maman. Sikoyo, n'a eu système. Sikoyo, Ange Maman Rose, c'est lui qui m'a appelé. Pendant que tu n'as pas eu Maman Rose au Quito na Bruxelles. Ngai na ko lukete.
mais na monde que c'est intéressant pour dossier na yo ya bino na ju on appelle ça on a présidence sans suite dossier wana ya biso tout ça toujours biso mal to pesi yango na ministère intérieur to pesi yango na sénat to pesi yango na assemblée papa to pesi yango partout sans suite ngai elekela ngai soko ozui dossier à batou pour accuser réception pour pesa on suite eza na culture na ngati na mona ke na mboka ya ba papa bazo mona ba mindele kutu bazo considérer ba onke mais na mboka papa bazo considérer bazo mona ba onke ata mukete awa na mboka na biso bazo mona ba onke Paul Maurice na Joseph Okito baza considéré te ezala na ba gouvernement na ba poste ministériel baza considéré ata mukete. Mais c'est effectivement ça le problème. Parce que naba politicien, et ça c'est qu'on a déploré à mingi. Naba politicien kozwa kombo ya bato bakufa ko exploiter yango ezaka démarche à liboso. Na éviter ezapona ko attirer ka sympathie ya bato. Mais pona ko salela quand même quelque chose. Pona bato ezaka problème. Comme bo batambola na kombo ya Polo. Oui. Ezaki pona kozwa mbongo. Voilà. Mais ce qui est commis, biso oza na problème, ba yambalo te. Mais ce qui muta commis pour na koluka, bien moko boye, ono ya Polo. OK. Mais biso moko bana na ye, na na zo yebisa na décoller, ngana za. Na zwaka loko ya gouvernement. Banda kabila ndenge abimi, na sana no bémission, nazo bela. Ba système gâté bana nanga batali mama soki to tiki yo mo ete bana nanga ba yokani ba bimisi ngai na kende so na ndenge nazo vivre na bana nanga mais soki o commis lettre demande assistance ba répondre yote demande audience ba koyamba yote mais to kamwaka soki famille ya Lumumba ba 5 audience ba yambi ba des places ngana zolo baki boza unité bino na famille ya Lumumba parce que apparemment ceux qui bossa la ka bloc ndenge batumisa tuwana bakufa ensemble mbele makambo eza ndenge mususu ndeko eleze baza na raison pour nga soki na ke na place soki na ke nesika eza lokola 17 janvier na ke makambo na nga te kosenga mosala te na ke démarche moko ya mpolo to le 17 janvier na komema rose ndenge naza kozala na ndeko na ya mobali Auguste Okito ye aza na poto soki nakomi na place Rose aza te Auguste aza te nakoloba mpo na mpolo nalobi mpo na Okito nalobi te mpo baza te nga nakoloba te non toza na cause moko mais comment bandeko na biso bana ya papa Patrice bazokota na bisika bazobenga bango mais vos ensemble bakoloba na bino te nga nazalaka étonné ntango nayokaka monument bazoinaugurer na échangère nga naza kozala na mama Pauline nga naza kokenda na ndako soki nasali ntan nakomi te mama Pauline azotinda Patrice mpe asoname mwana ndeko na biso akufa benga ndeko na kiminga mpo na nini nazomona ete nakokende tokovanda ti 16 heures akota na chambre tozokutana mais ndenge toza na Rose totamboli mais ntango tobimi awa nayoki Rose azalaki epai ya ndeko Eliezer mais tozalaki ensemble te mayebisanga te kakokende mpa ndeko Eliezer nde esika division ebandi wana et maintenant bakonzi baprofite badivise biso e bandeko na biso bazoapuye yango na wana na kobanga koloba te ata Roland atelemi ata Julien atelemi ata François atelemi na koloba François ntango auti exil aye nani ayamba ye na port biso tolibika délégation bakie koyemba debout congolais ntango toza na la Zaïroise bokuta okokanga bango ngazalaki te ngazalaki à l'étranger mais bakie koyemba debout congolais na libongo ya oyo ya beach mpona koyamba François bongo François soki atelemi abosani kombo ya mpolo abosani kombo ya Okito na bambuyi nyonso to bazalaki puisque après
Koboma. Après qu'on assassiné Lumumba, Paul on a au Kiki. Balandaki, lieutenant, babengaki bango le lieutenant de Lumumba. Et l'engesa, Mbouyi, Fataki, Fina, Yangara, groupe on a baboma bango, babenga les boucheries de Bakwan. Boucheries à Bakwan. Vous imaginez pas bango boucheries de Bakwan. Bango nyo surtout bakende ko yamba François. Mais François Bosani, baningo bayeki ko yamba ye na beach, n'époque ya Zaïre, bango bayemba ki debout congolais, pour na ko yamba ye François Bosana ba komona bango. Mobutu akoyi ko kanga bango. Bango ko kanga bango nyoso. Baki ko yemba debout congolais na tant tozana la Zaïroise. Voilà les problèmes. Problème tozana pas il est. Ouais. Na poto na makam tozo tala mais c'est lido de 8. Azokoma asengi makambo Lumumba ekende en procès. Tomoni yango après te kotala ba pesi bango avocat comme ne monsieur Marchand. On sous ma qualité mais na Marchand. Il y a Jacqueline Polo Nanga. Toluki to e ba adresse à ce Marchand, tomoni monsieur Marchand. Toluki que non. Ce qui dossier Yakubo Fundi, Liwa Lumumba, ils faisaient ensemble, Patrick, il y a Paul Maurice et Joseph Okit. Ah oui, ça va, Bazadi est social. Ozo papa. Tovandi, il y a Jacques Abdegingaï. On me met qui dossier. On me met qui dossier, on me met qui dossier. Il y a Jacques Abdegingaï. Il y a Jacques Akei, Tokei, il y a Aïe Bengangalbi. Lumumba baboyi basangisa dossier par bango na n'importe qui que ce soit. Je parle pas les airs. Ouais. Ba abi mais ce marchand est parti à Kinshasa pour asseoir na famille na makamba dossier ba zemisa. Ba Lumumba baboyi bazon c'est la bango ba dossier na bango. Bazon c'est ba dossier. Oh oui. Papa bazon c'est le dossier. Baboyi bacha bango ensemble. Baboyi bacha bango ensemble. Abi bako sangisa Lumumba na ba. Mais liwe sangisa bango admettons que papa na doyi bisayo. Ngana zoyi bisayo na mkona le lakiti tongo. Mobali ya mwana nga aza juge. Na mwasna ayebisi ki maman ne fait que pleurer. Aye kulukanga na tongo pour to karaminda. Amaros qu'est-ce qu'il y a? N'expliquer. Abaliti moi papa on a la vie. Abengi monsieur azali pe avocat. Alexis de Soif pe azali nani président à droits humains na kati ya Europe. Abi ne pleure pas. Azali biso rendez-vous to keina ya Jackie nangai. O wana tangi muke o ya moni na internet makambo Lumumba. Je vais le voir c'est monsieur Marchand. Aïe madame, nous avons un bureau de 13 avocats. Vous êtes bien tombé. Mais je n'ai pas l'histoire de ton papa. Je lis un peu ici, c'est Lumumba. Laissez-le faire des investigations parce que ça coûte cher. Aucun avocat, ça, vous ne pouvez pas payer ça. Même les Lumumba ne peuvent pas payer. Ce sont des donateurs qui payent. Abi, on va continuer avec eux et après je vais écrire à M. Marchand les droits, vous payez 600 € par famille, de droits on annexe les dossiers. Ok, il y a Jackie, il y a Jackie à Fouti, Bisso to Fouti. Dernièrement, lui, toujours c'est la chambre où moi n'est pas passé. Tant qu'on a ça, peut-être le marchand il faut dire oh. Au quitte un polo, on est un bazar à avocat mingi. Et ça lui va me choc. Ngai rola à l'autre na biso. Parce que magouille o yezali na Kinshasa ezakuna te. Kuri avocat Roland Ouad. Le deuxième. Roland Lumumba, c'est ça. Lumumba, papa. Bonne année à l'église. Ah mais pourquoi? Parce que François au moins vient me dire bonjour quand il me voit. Quand j'entre chez lui. François vient. Okay. Maman Pauline vraiment, ce que mon gars passe dans ma Pauline, il faut le téléphone. Ce que maman, j'arrive. Julienne Akulukanga, il y a Rose. Mais Roland, non.
ne sais pas pourquoi. Donc j'ai dit que bango moko ne va continuer à m'habiller. Papa bistolé infranté. Avant la suite du soké, il a besoin d'infranté. Vous avez juste un posa ya. Posa comme les sikabati. Comme une bombe makila, ils ont pris nango. Poko zongo poko bongate. Poko ka, luke ya lumumba, eza lokito, eza la polo. Baza na place babimaka. Baza na place oyo, germe wana, eboti lumumba, eboti mpolo, eboti eza. Donc, bako bonga jamais na mongo. Ceux qui bakolo lumumba, o abandaka na ye bazolela. So bakolo kito o abandaka ne bazolela. Papa, nazana ba preuve belé. Posez la famille. Voilà. Maman Rose, maman Françoise. Nalingi, tout ce qui ça quand même entretien au Lilo. Peut-être que tu vas continuer encore un autre jour. Message ni nalingi botali caméra au. Bopé sa message. Na bopé sa mutuna mutu une minute. Ya kopé sa message important. O kopé sa message na nani. Ngai certes naza député naza journaliste. Chef de l'État ngana monaka été tout le monde a caillé na télévision lokola batu nyonso parce que za moko jambuka na lingi botala caméra bo pesa message na oyo bokanisi que bolingi message oyo inquiétude na bino oyo e komela ye ngana koloba ndenge na utioloba chef de l'État Félix Tshisekedi a très bien placé pour comprendre le passé de biso. Nandenge akumbaki kwa akunda ya papa. Biso pe toza ko interpeller état de droit. Mpolo a droit ya mbokele laye pour akufelaki badate, akufelaki mwasite, akufelaki pour na ko défendre cause ya Congo. Donc la patrie c'est Emery Lumumba. Hier à Telema, aza chef de l'État, ata 2 jours avant, soki ya lobby de yezo salama ya Lumumba ya mpolo na okite ko salama aza chef de l'État après nzambe a tozali eza Félix a comprendre pas na biso to boya ti biso sumbeli na motema ya komona relique ya papa Patrice ye même cercueil ya mpolo na okite zate même symboliquement ce qui a le but de corps exact so ba bien c'est exact bati na biso cercueil bati ya drapeau bati ya ba photo to mona ka bato bazoko ya na avion corps exact. Mais tant que les tout le monde bâtit cercueil, tout le monde bâtit photo. Chef de l'État a ça les habits sautés. Il y a des gens interpellés. Alanda oyo bato bazo salate. Nakati na biso mabeza mingi. Mais alingate mabe wana landaye. Pour ceux qui ba papa na biso bazui place ba kundi ba monter d'esprit na bango zaka ko alire. Ba ko kunda Lumumba ba sale leur côté. Pour même Lumumba komi tuna, wapi baninga na ngana kufaki na bango. Akomi tuna. Nga bozo kunda nga bozo lela mpolo azawa okito azawa nde message na azo voilà maman Rose 1 minute pour la possibilité ndenge moko na ngai papa ne ndaka na conférence nationale souveraine papa Kalonzi Gitunga alobi soki to ba likambo ya bato misa to soto sisi yango te na kati ya mboko oyo kobonga te ngana sengi na Félix président de la République atale la biso likambo oyo pasi ya papa Etienne amona ngo pasi oyo ayokaki wana biso toza kokango depuis 5 ans depuis dans 5 ans na 5 ans na ilaka papa tous les jours dans l'absent ngai ina mona papa nanga tombe ya papa nangai bambongo na bango bawelaka na zate ngai na sina botema ka mobola depuis na 5 ans na mobola naza mobola depuis l'âge de 5 ans mais ba privé na droit que nous tika gerbe ya fleur te parce na ngai yangwana gerbe ya fleur wana e ko consoler ngai ko leka mbongo nyos ba kopesa nga ko apaiser d'accord e ko apaiser nga. Merci Maman Rose. Maman Siska, merci. Hein. Merci beaucoup. Ouais. Voilà. Merci Bandeko. Namekaka Kolobelango Ngamoko. Nasi na sala plusieurs émissions na Maman Siska.
pour qu'on senga quand même cette reconnaissance. Parce que moi, ça m'a fait mal. Bilo qu'on a la illustration, mais quand les responsables peuvent dire que non, boloba ki babandi mi balé, il est condamné wana, ceux qui babenjo batunio babrigango, basala mabewana côté nini, ko prouver yangote. Si nous devons continuer à cracher sur ceux qui se sont battus, ceux qui ont perdu leur vie, mais toujours commémorer à date, c'est quand même compliqué. Ça ne coûte rien, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il y a cause à un cercueil one. Tu vas ici 2 cercueils. Ba honorer Bango au même titre. Parce que ceux qui étikali kaka ndenge wana ya kobanda mutu moko, ça va créer ba frustration. Alors que ba frustration, il y a un auteur qui a dit que quand l'exclusion devient visible, le mécontentement se transforme en haine. Donc, tous en posé à cause de l'ensemble, ça ne coûte rien. Et aussi la famille Lumumba, je vous adresse un message. Bon, ils ont bientôt. Ils ont malamouté. Soti Okito a convoqué plénière ou anaté pour na Lumumba lingaja kufate. Il pouvait aussi être traître. La classe politique va traître bazaï belé. Qu'est-ce qu'il avait reçu de Lumumba? C'est pas possible quand même. Et si Mpolo n'était pas attaché à Lumumba, il y a que Nathan ou il y a pas. Parce que parmi les ministres, Balongolaka, Bazaka 6, je pense. 6. Et Antoine Gizenga Zaka Nakati. Oui. Kachamou Razaki Nakati. Oui. Alors, sur les 6 ministres au Balongolaka, na bango pour un attachement na bango na Lumumba. Il balé onde bakenda okufa. Naïe. Je ne sais pas pourquoi batata na bino bakufa, bino ozoluka quand même cause la unité, c'est compliqué. Nazo mona nimbongo te bako pesa oyo kosiki sapacha mo. Exacté. Mais ce qu'on veut ici, ou ce que les familles veulent, ici ezaya nini. Ezaya que batika ko séparer batu bazana sor moko. C'est ce que dit l'hymne national. Nous sommes unis par les sorts. Lumumba, Polo Maurice, Okito, baza unis par les sorts parce que bakufa na condition moko. D'autres na bango. Et monanate, batu baya kozwa na boloko bazalaki bango nyos. Si Mobutu a reconnu, c'est aujourd'hui que je vois ce journal. Maman François, monsieur Belé tout ça le rakisa kanga yangote. Oui voilà. Na street Kalunga, ok. Monument, il y a des héros au Mobutu Alukaka qui basalaka, qu'on honore les 3. Ça ne coûte rien. Nakosenga que chacun revienne à la conscience de cause à la malam. Mais sinon, c'est quand même compliqué. Bon, merci maman. Tu continuer ce qui va y avoir bibino, vous voyez ça biso. Et biso pe côté na biso to comme kako bousculer pour que les gens comprennent, crient. Avant que tokoma quand même na date wana oyo ko risquer ko bebisa morale ya batu misusu. Merci. Merci de Voilà. C'est ce qu'a été notre entretien. Tant que vous se mettre na place ya ba maman wana okoyoka douleur. Baboma bango misat, bakanga bango misat dans les mêmes conditions, na kasho moko, ba subir sort moko. Unis par les sorts. Mais tant que vous êtes détaché, vous êtes Kabola. Et ça moi passe. Mais ma maman a besoin de tout. C'est comme un colo. Bakosa la cérémonie en gros na Lumumba. Bangosko bakosa la netani. Ces mamans-là me disent que soit tu as place, réseau exaté, télévision exaté, pour na tolanda la bisoté. J'ai appelé un responsable qui m'a dit que bako contacter Bango, c'est notre souhait. Ça ne coûte rien de prendre 3 cercueils, les faire. Ndenge va subir ça sur moko. Basa lango pe, ba honorer Bango nyoso misatu. Si Mobutu Ango a proposé
kotonga monument ya ba héros ya bango misato. Déjà. Mais pourquoi on ne ferait pas la même chose? Pourquoi nous voulons les diviser? Bien que Bozo Kamwa quoi entre ban. C'est compliqué. JFM Service envoie le message à ses clients. Merci les gens JFM Service. Nous avons coupé ça, clients, nous avons merci. La confiance au Bopé Sangai. Il faut reconnaître quand même bateau Pessinga Bureau à Dubaï. 01 bar 1 à Dubaï et Kangami déjà. Tu vois, bandi bar 2. On nous va dans la Kin, on nous va dans 4 à Dubaï. Ok, ça va peine à client à Bango. Ceux qui ne voient pas, j'ai fait un service de ressources. Donc, message dans Zaki, dans vraiment pour la Batuakin. Ou à link, où ça a achat dans 4 à Dubaï. J'ai fait un service à repérer ça au visa et au fêlé. Donc, ce que Bengi Bisso, où il y a ça a achat à Dubaï. Et que vous tirez une agence na biso, tu repères ça au visa et au fêlé, où il y a aussi va faire na ici, vous tirez une agence, vous tient un conteneur, et puis vous avez au foot à visa, donc on est à surprise quand il y a 4 gars à Moussala. Donc il y a un message dans Zagi, dans vraiment pour la Batuakin, Batuya Libanda, ou à Zana Pesa, ou ça va changer à Dubaï. Benga j'ai fait un service, au plus une photocopie à passeport na yo, et dans 48 heures vous avez visa na à Dubaï. Et puis au foot de l'autre côté. Sur aussi c'est à faire na otiki bloc va na biso de fretango après yo zongi na yo message na zaki na wana alors pour na bato Europe bar 55 ya wana bato kabula binango bar 56 c'est télémi lelo jeudi sûrement va na décharger lobby donc lundi to banda ko sala ba douane na biso donc semaine prochaine déjà bar 56 et kobima là du coup na total la biso sur awa na Google bar 57 total ma biso semaine prochaine le 15 bar 57 oza na matadi ba o nyonso wa pesenga biloko na bar 56 c'était milelo et kobima semaine prochaine ba ta bar 57 ko telema semaine prochaine au thème le 15 ou le 16 oui le 16 donc au courant semaine na ko informer bino susu mokoni ni conteneur na bino ekobima wana bar 57 bar 58 et ko telema semaine on a kone kolanda donc après une semaine bar 58 ko telema merci message na zaki na moya wana ba client sa JFM service bobo sanate na sali solde pona ba tons bazo ke ne vacances ba famille so ba ke ne vacances o nyon so ko tia carton na e parmi ba carton nga o ya munene wana mais à condition o déformer en moté et vimba te tout ça et ça la penza ndenge carton ezalaka na sali réduction ya 10 € na ba carton nyonso partout en France na Belgique na Allemagne na Danemark na Suède partout au JFM ezali donc tout ça na réduction mon na sali pona ba to ke ne vacances. Les agas parmi les cartons à Souka Minene wana. Merci à Zaki, j'ai fait un service. Voilà. Ce monsieur qui met le sérieux dans ce qu'il fait. Yango Total Sakabino que chaque fois que nous avons un Congolais qui incarne les valeurs, nous allons faire sa promotion. N'est-ce pas ça? Est-ce que Papa Kassé, Waneza Mutema Mabe? Konani yo Mutema Mabe Boye. Allez, Tokuta Lobby, merci.